Et on a ça, le roi de pétage, Babi Enani Denis Lessi, prophète Denis Lessi, l'homme de Kebange, le roi de pétage. Keba, oh, Maya Sima, oh, Maya Sima, oh, Maya Sima, ce qui est vrai, il y aura une grande dame qui risque de mourir. Oui, bien sûr, les appels par le mieux chez Orlando. Non, non, aucune candidature dans chez Orlando. Annie, allons libre profession au nom de Jésus. Amen. Les appels prophétiques pour ça va m'acanis. Ça m'acanis. Raisonnement. Pour battre au banc, après le président, oui, le président est en danger. On a un prophète. Jusqu'aujourd'hui, il est en danger. Parce que bateau benemi naïe ba koko sa sous coup d'état. Alors maintenant batika une option moko kindoki. Francis ce gars a une église dans la suspendu na excommunié pendant 10 ans. Excommunié pendant 10 ans. Mon père va professer à Makiona. Joël Francis. Joël Francis a coûté Makiona. C'est le bien Makiona. Lokuta. Muto akati bani ba boni ba vidéo. Elote. Aye pena yo déclarer. Alandi lokola tata na. Namona ndika. Je suis un tout gana ni molade. Ngai na ye tout gana bongote. Ngane de gana ni ko amolo ba réseaux sociaux. Mo mayuka. Tout ko so que non famille na ba ko mo ina nga pona mangamiyo ko mi pona mangamiyo lobi. Na regreteka bien muto momuta tiaka pétion na maboko mususu. Bien suko ba pétage yango ko mosa ema suko loboko oyo tiaki. Loboko tiaki suko. Yala suko ba makioniste. Donc pétion na za vraiment makioniste. Na longole na liste ba prophète. Na voice susu ko. Azala wana awanga ni yango c'est normal mais 80% voix neza na mali kukumane ya bien wana za sexy wa ya monde. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe avec toi. J'ai pris mon avion pour venir ici pour te voir. Tu es à quelque chose de 30 minutes de moi, de là où tu habites et de là où je suis. Je suis venu pour qu'on parle de tout ça et qu'on réfléchisse ensemble. J'étais censé te voir, tu es en train de m'éviter. Pratiquement. C'est seulement tard, la nuit ou quand les choses sont impossibles, que tu me demandes de te trouver un taxi. Je suis là ce matin, je me suis réveillé et on a prévu de pouvoir se voir. Je te dis bonjour chérie, tu me dis tu es toujours avec ta femme. Kokende pressé te bano alelo mangu. Vous comprenez? Azo mituka azo andako. Deuxième élément ils ont bomba ba jeune alelo impression. Car au foot à la cité du fleuve papa 2000 à cité du fleuve. Église 3000 par mois. Comme on a 5. Chaîne à télévision. Maintenance na ba biloko nyonso. Na ko futa bato. 20 000 euros. Il faut que wana ndika. Namona ndika. Je suis en train de voir un noix, le noix de... Hein? Le noix de palme. Yo, wana ndika na localité yo. Esiko za biloka kala o ngana beta kala. Prophète à l'objet dans 3 jours moi on a ceux qui a été comme avec Natangi vendredi, samedi, dimanche, le lot comme mardi. Moi on a solo bakana micro ya Max. Bana Congo, bopima na vécation. Bopima. Moi na wana no mai fubakanga ina nani wana parce que ba escroquer population. Ndike ezali à l'objet na ndikate. Pour rolo va penser que c'est à Singa. On gagne bilambo na bien. 15 000 euros au pesa mutama qui a 15 000. Bon aussi pour bani beti bata so était dans 3 jours. Tu vas voir. Quand tu es en Amérique, tu continues à podium. Chut.
nzambe ekomi nzambe makasi bacreye nganga ya lokuta baye na ye tokoyoka sur lobi mpe akoreklame mike alobi vaseline ya suka oyo asalela ezali ntango abota mwana mibale akolaka mwana na ye asali nzembo na nsima te liboso omoni nzambe liboso wi nsima te mwana mwasi wana na bapetage ya haut niveau nayebisaki na oloba yango na tv nde yango na ye oloba yango nde nalobaki yango donc bengaki ayambaki yo facilement te ayi mwa difficile ezali apres basenga pe apres aye oyamba ademare ngamba ya bongo otoloba na matero maselo alingi mwasi ya moïse yo osupwastraka olobi ke anduta te ademare natiki ye pete apete ti na suka ase defule siko mpona fali ndenge alobaki esi bato mosusu balobeli yango koma banini azomona to le tropotin fallait réussir fallait apprêtre aigle niveau fallait akomi ya musika azala fier il est la fierté du Congo ti président bengi na anniversaire ya mwasi na ye 07 tokokopa na ye moto acircuit banaka a conquérir, c'est-à-dire à Beta Martyr le 29 octobre. J'ai wata pa ebisinga ko beta. Wata pe parti na te date maloba ko beta. Ngape na osala. En décembre. Ndeko ya Congo! Di nouveau à Kinshasa. Botu na ngai nini oh! Maison de Biema, London, in Kinshasa, Oyo. Eye bongo na bandalungwa bandal c'est Paris. Yaya, soki oza na posa olata elamba ya Londres. Komi tungisama na yote. Adresse ezaka kase moko. Awa, soki okoti nyonso ezali ba sandal, ba sac à main, ba chaussures, bilamba, ba parfum. Awa, nyonso ko luka. Pena bilamba ya bana ezali avec impact na idéologie. Botu na ngai eza wapi o? Na bandel molar, entrée ya mama colonel au Poussani Moukié, Oza Mobimba, maison d'habillement, London, in Kinshasa. Oyo ya yemoko, Madame Carole, mwasi ya Londres ya tongo, na ndenge ya kosakana te. E suki kaka na maison d'habillement te, lounge bar, eza awa, e sika bana bandal nyonso, bako bandako ya kozwa man kopo, vers ndenge zalaka kaka awa London Place et sika pena bilengi ya bandalungwa c'est Paris et fandinde awa tangu l'artiste musicien Bill Clinton les flots du monde ayaki pona ko visiter jour à ouverture bota la koti a visiter maison d'habillement a mati pe na lounge bar kaka ndenge bozali komona boyo kelangai eloko oyo les amis de Macintosh les amis de Bill Clinton tokutanaga awa na London Place quoi boutique d'habillement en même temps on a une terrasse, moi il y a moi nini neza la kaka check qui na Guinéamba toujours prêtre j'ai Mikolo Ezao j'ai Mikolo London Place London système oui maison de Biema London in Kinshasa ya Madame Carole oyo aye kolatisa bana Kinshasa bilamba ya poto ya solo awa lisolo ya ngwanzu kobeta na ote po okozwa iloko ya ngwanzu awa te pardon London in Kinshasa awa nde masolo eyokani Zakari Mwamba Petit Zacle Petit Zacle Zakari Mwamba le Petit Zacle Zakari Mwamba allez Petit Zacle Petit Zacle Petit Zacle Mwamba papa na prince
mwana bende idéologique mushipa avec une petite partie di nekele wele batu la papa boda pele na ba ou salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes, bienvenue dans votre nouvelle chaîne Tumba Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba M, le petit Zak le général de la presse internationale. Boba qui sera ngamo na papa SKK dibana papa SKK tubola muka ya bino yango Tumba Tumba TV inga Tumba Tumba boko comprendre que na za santige parce que mission ezo sala mabongo na minuit 2 minutes toi minuit 2 minutes awa na kati ya London in Kinshasa maison d'habillement oyo na bandalungwa botu na nani te ya vrai chéri ya tongo moi na Londres ya tongo ye nani Carole Kinyamba là où repose le cœur de Kina Kinyamba di na kati ya London. Merci beaucoup pour yeko sela bana kisasa eloko kitoko awa tozana maison d'habillement pe longe bar eza bongo likolo London place esika nini bakino tu bako bando ko mokopo. Merci na batutu, merci lelo to kotumbana nani ngai surprise toko tumbana ngai les rois de pétage balobi les rois de pétage ala méchant méchant mo ya nini boko comprendre ngo awa toza awa di balobi deux fois. Merci na batutu boza ko soutenir bo sala boza ko prêter main forte boza ko parpiller à travers le monde. Mon sponsor officiel papa Charles Blaise Mafuta les vendeurs de reine président de l'association qui est de Bretagne balobi pire Fachi beto mu kwa tombolo pire petit ya denguez balobi deux fois tika na fandise ngai naza ko fandisa base tout oyo awa ya London na yebi naza ko lela ye moko mère Carole Kinyamba yo yebi deux fois te balobi style oyo fandisi masolo nenga deux fois te mudimbi chéri inga mudimbu chéri les musonge qui se respectent dit balobi deux fois te na robo santé central sage Twitter yo yebi bijou se ya toza bongo awa na ye moko le roi de pétage tanga za ko kota déjà na yebi ke ba mama tout bo fungula baboko bo banda ko popa ye wana sa ko ya le roi de pétage babi nani Denis Lesi prophète Denis Lesi l'homme de Kebange le roi de pétage balobi tokuta na ye awa keba oyo maya sima oyo maya sima ngoye e kapate Kina Kinyamba omoni le roi de pétage yo na kata maison d'habillement balobi London in Kinshasa le roi de pétage Mima ina solo mai. Mubwakite. Hein? Mubwakite no. Na bwakite na maboko kilo. Ah, on comprend que makambo ya. Mais ils ont même ça mutu. Ils ont même ça mutu. Surprise to kuta ino awa. Carole style. Siko biso to ba anglais. Maulo style. Biso to ba anglais. Carole style. Do. Azande break ya Kina Kinyamba. Kini ya mutu na ngai. Mutu na Londres. Yuru ba ya mona ya bana kati Carole bana kari ya kotelinga. Na kimanga umundi bakanga mutu. Kokangia. Neza esili. La kangi. Toi banal minuit. Ouais, minuit. Ero ba démon bazala transit. Biso to kanga ba démon. To kanga ba démon siko. Auto fongola siko maison oyo na longe bara likolo. On comprend. Thierry témoin. Musonge qui se respecte. Musonge qui se respecte danger. Donc yo ye bien wande. Ngana ye bien wasiko ba lino le bogar ba richi ki solo kele. Ba bisika te lors de biso mo ezana parce que base Tumba Tumba komi awa. Base Tumba. Et Tumba Tumba TV officiel so na poste abozo nga awa entre ma colonel. Okanginga na comprendre. Yo mo comprendre que na sawa. Te me awa nde original. Vraiment. Nazu de chemise moro, nazu chaussures, nazu ba parfum, tala muta munoko. Mais na moni penda original. Original? Peneza poto pena, ça dit Londres, pena na poso la ta poto. Oh, Chine na Turquie koyate. Kena zando. Ngwanzu zete. Kena zando, awa chez Carole style. So, et puis na regretté na le maman na tabana ngolo. Suka. Na meli, motokate. Fait pena solo ya poto ouais pena bien wana pena Carole oui qui na kam danger et puis yo ka musonga ke en tout cas musonga Thierry ay ko mona na wande oye ba muta makambo ba muta nga ye muta makambo na ba central ba toala nyoso ay kiri nanga vraiment to yeko to yawa tuma komia Tumba pena awa pena nde pena sika base donc chaque
soto ça émission vona ya photo ah peut-être tout coûter là ah oui papa vraiment merci beaucoup na le na meli na zane sem parce que tout na nini siko nini kina kinyamba les boss abikeba o o solution pe non ma bena yi ako koto western rien bongo lipe mai na vino na ndimi Carole déjà mero ndimi na ndimi siko ye moko siko dega mais akimanga kala azali abebisanga mutu abebisanga na pété abebisanga mutu moi atinanga ta moi eloko po na ibi ana mbongo na Carole moi sine bana mbongo ndaka biyo se eloko wana kini oki na bosa na Carole ta na koti bo na taye ba mwete ngabe ah oh nani natali bien na ba mwete na tala bien il faut que ya moi si na comprendre et quand il y a un grand homme il y a toujours une grande dame si donc na famille momba vraiment wa batu na ngai mais sikoyo mutu na biso yebisa ye wa moto za kopela na kisasa epeli il faut asa la situation te wana de kulala pongi na lalite na boyi te wana ya mundele mo yo sana ba kala ka ye wana kaka kina kinyamba wana ye wana azazu très fort ya kosakana te tele lo wana kisasa yo yebi buka mona buka kwikila merci beaucoup sima maman Clotilde Bondo plafond de reine yo yebi azo ata mo pepe ouais abeni ata solo maya simba maya sima sari maya kamba simba mutu na biso makasi ndena muni ina boki yango muni yawo yuza siko dega yo mo mona ndiba to ngape na bakisi o bakisi ngai loka pétage ya pétage na pétage bakisi su moto ya kosakana te awe zabila mesaka 3 jours esili so yereta mapapa kitoko ba chaussure bien na lati pe awa oyo balati singa bomela kyote naibi batu batuna ngai loko ekuti wapi na maison sikoyo ifo babakisa mwa parti ya baveste na biso eza pe yango wana na coin ngande nazwi pied so nakei nango mama Carole naza ya kosepela donc nasepeli merci beaucoup tika mai déjà maman Emeka grave femme conteneur yobi Clotilde Bondo balobi plafond de reine bateau tout bozo prétendant mais fort dans bon Mohamed Moleka le seigneur de la ville yoyebi motema charité Moleka moi ça pembe na kata Soudaf Yannick Inia les boss merci beaucoup pour la confiance ne bossa la biso toza awa bongona yemoko l'homme de pétage bijou c'est tout ça na ye toi ni pena na kata ndi yene mutu sari yene mutu ko chepe na makambutu de l'Irlande yebe na uti fraîchement Irlande parce que Dieu siko Irlande London poison kasereka yango na senti makolo na biso ya likolo suka na simba somai ekoki merci beaucoup ekoki merci beaucoup l'homme de pétage tomoni Expo 2022 na Dubaï au chef de l'État Zakuna, honorable Zakari Babaswe, et d'abord comme on a pardon aux Zakari Babaswe Singaki, na ba jeune frère na entre autres honorable Eliezer Tamboué et honorable Daniel Safou, Batba lobby qui ça c'est lobby vient à Bino Asili. Zakari Babaswe rappelle ça sengi pardon Asili. Chita c'est le même jour senga pardon à Belgique. Baïro Yambepa, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a le président du second événement. Comment on a une vidéo, une photo, et ça mais c'est la grandeur. L'humilité précède la gloire. Zacharie Aza humble. C'est un historien, c'est un intellectuel. Donc, pardon, c'est une puissance, c'est une force. C'est une force. Donc, je félicite Zacharie. Aza une école, il y a bien, école de brisement et humilité. Pour cesser les faits, il a compris que ce sont ses jeunes frères. Et ça, c'est la grandeur. Maintenant, à Omata. L'humilité. Et gagner, et 26 mots gagner. Et si le chef de l'État Koufi, oh boy, à quel lac ça va tout Zakaria Nambanga Moko Suga Biabeta Batana Baba Kokete. Pour Suga Suga Nampena Nana Kota. Pour la Moutunayo, Moutunayo, Tongo, Nana Kota. Au compas, Juro to Gena Okutana Fati to Zanganae. Oh, to Kutane Awa, to Zanganae.
ngana Zakari ju tokutana chef de l'état awa ngana Zakari tozali duo tovandi place moko vous comprenez ndenga kutana ye kuna seke ngape na kutana ntanga oya si il faut yamba yo pe awa yambanga pour masoler ça donc Zakari aza grand idolo aza mutu munene il faut tout ça félicitations continuez bon. Merci beaucoup. Tomoni Jibem Piana, Inosbi, Zaiko, Vejosar et na maître Gims Nebango, qui ko presté kuna na Expo 2022 kuna Dubaï. Mais et ça le roi polémique yo Zakari Zakari baba sumta sali liste a beti wera 12 et bona boy pas bengi ba kasayen bo Jibata munde kona e muluba et tout. Et puis si bilobela ya ko sakanate. Ata pe aki yande kona et. Papa bilo musu Jésus yaki na 12 apôtres 10 bazali ba Galiléen. Eza époque na bango te papa. Bako lia na bango pe. Quoi tombolo? C'est bien. Bako lia. Bon on sait que Gims aza muluba. Ah, yango la le problème. Nani? Nosbi. Nosbi, amuswahili. Il y a Josar. Josar aza na ye mtanani te. En fait, fallait à beta kineti na yena 007 na anniversaire à maman. Fallait à beta kuna te. Mais va recruter pe fallait. Abeti. Donc, ezali sélection ya R1. Mon konzaza na ba sentiment na ye. Na mwasi na ye. So babi tel. Yo kata mon konza. Donc ndenge zana biloko ebele yango conseil na opesa na ba musicien ebele ko afficher bi ficha te. Bon vacances organise Zakari mtana charge ya makambo OK yekutu zake basoda président kuda biti président na uzala boetel jo waza akapesa ki charge mukoni batika ba polémique wana ezana ngo eloko ya na tamba vandanye ezali neti Gims azwa kit passeport rouge nande kone kofi pa yo zwata eziloko loko ezana tanda alors bato bazala kimia ba koka ko bebisa mutute baza kimia la kimia pour gagner Léopard a gagné vendredi après to kili susu kuna match was difficile mais to gagner après to kili susu na mboka na kuna to ke ko bunda lisusu mais ministre local azos qui peut bisoter moins pena sakolate vraiment vandinye vraiment ça la dambela de ministre sport ya benga ngana pesa sakoli o de lesa makasa ko pesa diagnostic te ayi sangana pia diagnostic bon pour le roi, l'été bouillé, n'a pas gagné. Moi, on peut payer ça. Gagner. Parce qu'il faut qu'on mobilise à la mobiliser. Depuis 74, Nda Mutumule. Depuis 74. Gagnate. Nga coup du jour, on a aucun makilite. Na tika passer au balinga côté à Théana. Ah, t'es bien. So, ayoki, wow! Na yemo. Oh, prions. Aïe, au tournant, interprète. Combien Je vais à notre moulimo. Vraiment. C'est difficile pour se concentrer. Si. Donc, ministre ya sport, au tieka ba jube, ba toi la bisotie. Na tata mafuta, tana mipende ya ba jouer. Mafuta nini? Mafuta nini? Sana mayo. Na maya kamba. Na tsesko na makolo ya ba jouer. Ya ba sebi ba kambu. Na yesa ba makambu na pesa na distribuer ba bi. Ngam na odise ba bi. Mor vana nan. Oh ya fanda. Ya fanda ngana kota. Oh. Oya ukufa ba yo tumonda ko pamba. Ko match on est avande so ba gaet. Ungangana ba obomet. Ngana ndimi na ngaliwa. Yo ndimi na yo sine na yo. Yo ke ko tia pe na ba jouer maya kamba. Na huile. Na huile d'olive. Na tia ba ona makolo. Na distribuer ba bi. Si. Pour to gagner. Oui. To gagner ta na dernière minute. To gagner. Bon fait quota. Sikoyo etikali motivation. Si motivation sikonde. Ba comprendre. Ba comprendre déjà. Président ke Dubaï ils a bien ding ba accompagner na ba star lo wala jupé parce que ya na danse liboko e bilona na boy na bina. Et comment pour na exercer danse wana. Na biloko na wana tout ça. Danger. Trapa kenda ite. Akita. Trap biloko na ya boy wana. O ma fere biloko ko bina. Rumba trap. Akete. Rumba trap akete. Aza calma okende. Au moins déjà à côté déjà na Magambango. À côté. Et puis aza à côté ceux qui na producteur on a monene on aza soni à se contacter. Wera okende. Voyage mususu okende. Pour yaza Kofi ake
Kofi Akete. Bango baza bato ya parti nani AFDC. Kofi na AFDC pas Bahati Lukwebo. C'est bon. Mikolo il faut Mikolo toza na alignement ya 2023. Donc il faut taler siko kokota. Maintenant sikoyo to ki prophète moko pasteur moko il y a église ici qui président de la République assemblée la kana Philadelphie que non a eu prophétie moko il y aura na kaka na 2023 oyo to koma na ba août plutôt 2022 ko koma ba août to ko ese mutu moko munene oyo aza bongo candidat président aza ko préparer comme candidat président na 2023 ko ka profession ne pesi mutu ya ko sakana te bato ba olekela nango ba TV koma ya ko ba profession ba opesa ka bango te consort yote ke yope mosakoli mutu prophète te so pesi prophétie ya za apôtre prophète liyo so apôtre apesi prophétie c'est simate yo so mona assemblée de Dieu ba pia prophétie oh banda la borne yo so mona ba pia prophétie moi bandi ma prophétie ta m'a messager alors oh ba bandi ma prophétie yo kana la borne so mona prophétie na la borne wana tenga pe na kamwe wana bana vernote moi makanisi akanisi kaka to belu esa mona ngote eloni osai to ba lobi pe na muto okufa to baza ko combattre les président na lobaki président kui a okwea atelemi bakene na hôpital azongi asa zongi akufita si ba oyo wana misusu bazo poser wana ba obima na bango te po déjà écran epesa déjà que Félix Mutaobima ata bakufi esa ba na importance dans la minute oyo écran physique ata badaye mais prophétie wana et ça est maté et ça maté te candidat o akufate candidat akufate mais président Félix sortira soit sur deuxième mandat soit mais ba toute population bazolela dans l'autre to bananza la kala mais hier azo to bananza le banale non ti banda kala to banango bana Mobutu to pa to kenana ba vote rouge vert au mone côté au lac vert et vert au voter Mobutu rouge ba okena seneri aner erreur comme on dit seneri donc Félix va passer un miracle ni opposant moi au lekana mais ba candidat makasi so ba oya lo ba Moïse Katumbi bani mais na ndimita okufa lelo na lobi ce qui est vrai il y aura une grande dame qui risque de mourir moi c'est moi ya mokozi munene moi c'est mon ya leader Félix akufa te la pe soit disant pe ba lobi o chaise roulante nana nga okende candidature na chaise roulante Ani na longoli ba profession au nom de Jésus. Amen. Des appels prophécité. Si. Pour ça va makanisi. Ça makanisi ba raisonnement humain. Pour bato obanga pe président oui, le président est en danger, on a prophète. Jusqu'aujourd'hui, il est en danger. Parce que bato benemi na ye ba kokosa suku de tate. Alors maintenant, batika une option moko kindoki. Biso peto kotika te kindoki po babeta président eloko moko ya butu babeta mwasi na ye babeta mama na ye babeta mbelu ya ner po ye mutakangaki mutu ya conseil spécial alors bato baza en danger moke bangwana alors biso zondima te tant que ba prière eza na mboko que mutu mwa kufa po baloba que Félix Alexis Mutute Dieu ne peut pas permettre que ça se fasse parce que on dira que c'est Félix qui a fait ça. Si. Dieu ne permettra pas. To longole yango au nom de Jésus. Bon, to tikika ba prophétie à Majapo. Wana to ya la Majapo. Mais côté net ba candidat na boyina sala eloko via au mona mangambupama. Oui. Donc to tika moto to écran yoyo. Écran prophétique l'homme de pétage. Ouais. Des fois te mukolo makambo yoyo. Ba onyoso ba bundisa ngomoni te ba koti mai. Si. Ba mo pia ba prophétie à Makiona. Petit na bisona Joël Francis. Koti Makiona. Joël Francis koti Makiona. 100% Makiona. Asele bena Makiona. Lokuta. Muto akati bani ba moni ba vidéo. Elote. Aye pena yo déclarer. Alandi lokola tata na ye. Oya sud-africain. Kasi tipo na sekisa mutu ake kolia ketchup mutu akufa lia ketchup
mutu soki akufi aseki misopo ezongi sika aza nanu na apeti te omoni mutu akufaka batiaka formol mutu azongi na misopo ya sika miracle esalemi ayebi nanu ketchup te eza neti baformate ye ordinateur so aformate obiloko akale oza susu awuti liwa il devient une nouvelle personne on doit l'éduquer bapese biloko aolia mbala moko ayebi kote oyo ya frite ake otiango na ketchup esimba te akufa sikoyo yala nde tata na ye tata na ye wana sud africain wana babengani ye mpe na sud africa akoma te so akomi baokanga ye oye bango te na regretaka vie moto momoto atiaka peti na maboko mosusu vie sikoyo bapetage yango ekomosalema sikoyo loboko oyo otiaki loboko otiaki sikoyo tala sikoyo bamakioniste donc peti wana aza vrai makioniste na longoli na liste ya baprofete na voice susu azalaki wana awangani yango c'est normal mais 80% ya wana eza ye na mwa likukumane ya bien wana eza sexy wana yango nde eza awangani voice wana homosexuel te mais okozala homosexuel te moza bisexuel bisexuel azalaka na liboso na décime c'est-à-dire liboso na sima aobeta ye mpe baobeta ye so akwa bon nyonso to wana balanda gloire ya denelesi biloko denelesi asala me bayeba bapasi onga na mona te nabeta pongi ya 2 heures du temps na bana ebekara ba 9 ans baboyanga plusieurs fois na mama ntina na baperiode wana mpo nakipaka ye te nasala 14 ans nalala à 2 heures du temps moi osimba mama te mpo naza na panne technique te naosimba te mpo temps ndesko eza te j'ai payé le prix lelo nakomolia mbongo omonde na ya na pamami na le kitoko bapenga bachemise bapesanga biloko na yo tokomofutama malembe kokende presse te bano alelo mbangu ozo comprendre azwa mituka azwa ndako deuxième élément ezoboma bagene alelo impression car au foot na cité du fleuve papa 2000 à cité du fleuve église 3000 par mois comme na 5 chaîne à télévision maintenance na ba biloko nyonso na ko futa bato 20 000 aux angwa il faut ka wana ndika na o localiser yo esiko sali biloko kala onga na beta kala obangola ba passa na moda wana njili et puis bana ba elete tala mutu lelo azokende ko yebisa ba mama osiko zali zo maitia na TV biloko yoso beta motongo non ko beta te écran onga na za hotel ezaki na makosi siko to komi na ba écran oyo koma plasma monta ko tia kopo wapi akotia oyo tia kopo kaka basisi bato basali na ba verre donc sagesse yango ezala te na kata baprophétie basilisi bato bakopo na basali parce que lelo tokomi na écran plat ocomprendre donc biloko eseleka eza soldé bino boza kosalela nazwi banimero ya telefone nabengi bato yango mama nazotombokelanga telefone mo bapesa eyakude na telefone na ngao nimero moko na registraki adresse ozopesa adresse ya ngiringiri eza akote okonozwa mutu lokola tata wana yolo ala na yolo ka pembe na ngai baye kobenga ngai yakatala kutu boye yela ngai eko na émission ne baye ko bila musangai Olivier yakaya exactly tala makambo prophète alobi dans 3 jours mwana wana soki ayete akoma avec natangi vendredi samedi dimanche lelo tokomi mardi mwana nazolobaka na micro ya Max omote conseil baby mbala moko voilà les problèmes bana Congo bobima na begize wana bobima na ba prophète lokuta bobima babebisa biso musala toliaka babomi biso buloti babomi ko ndekolanga musele kufi toliaka wana mwa misalo ba président bayamba biso yango wana bana wana Francis soki azali na église nanga na suspendre na excommunié pendant 10 ans excommunié pendant 10 ans arote ya soute mais collègue nanga Dodo Abi yepe kola za repérer pa na yete to ba repérer na pas Dodo Kambate te ngai pa nanga pe repérer te et pas na biso pe na au conseil azate donc bato wana ba électron libre wana nde ba trop dangereux qui va les suspendre maintenant personne voilà donc moi ce n'est pas aboya yete abala ministre afati
Oh, ya solo. Oh, moi ça petit wana. Akena ba pan technique eleki. Ba botisi écoute na yoka. Po au moni ndenge bazana. Ba toi deux blessés mais conséquences yani. Soko yebi que moi ça zo déranger, il faut bala pour la légalisation. Mais il faut mettre ba kisu ya mindele wana. Et puis sur makasi na lero wana. Mais siko basi ya lelo yo ba koma na mintenge na miniki. Bango sikoyo ba kozelo na ba 4h22. Et si kapena ma mbuto telemaka. Drapeau telemi. Papa, je besoin de toi. Et voilà, là, il préparé. Bah bouger, l'autre. Il est bon démarrer quand boum Pas problème, là, il y a pas gêne, là, il y a pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, démarrer à Kenya. Mon gars, auto bala ndeko président ya représenté eloko comment là Sebeko. Moi on est auto bala oyo mususu monaki aza lokolo edoxi wana. Mobali lokolo edoxi. Mais à passer à cette de Dieu, il y a ba côté wana oyo zolo baba profession. Yesu koyo akimi ndeko na ngai afuta d'autres biloko to akima. So ba simbi ka bukwe. Akimandaku, moi c'est Obali mais koyo to se retrouver na image. Moi ça comme le bana TV. A se revenir image ami na lembi. Oyo ki mona na zolo. yoki. Abali papa na biso abandonu ndeko na biso abandonu. Pétage. Donc tala ndenga ke kuna. Donc bano ba komi na bitu ya mabe et kindoki koti na église. Invitation et koti biso na église. Et koti biso na église. Voilà eloko na koloba. Mwana wana normal il faut bakanga ina nani wana parce que ba escroquer population. Ndike ezali alobi na handicapé nanga na singa. Pour rolo ba pesa ke ya singa. Ogas bilambo na ebiango te. 15 000 oko pesa mutama ki on a 15 000. 15 000. Bon sikoyo. Obani benti bata soko yete dans 3 jours. Tu vas voir. Siko ba komi su WWE 4 choses en Amérique et continue à podium. Papa, nzambe komi nzambe bakati. Ba créer nganga lokuta ba ena etoko yo kasu lobi pe a réclamer. Mon frère, ma soeur, pasteur, serviteur de Dieu, sert Dieu dans la vérité. Tonyo ko la bande ko na bisoté. Boza sincère lo ko langa. Na sa l'aise ne na ile lo na meliver na nga ya nani ya 20 maki na ndola na calme na sumo kite ato ilinga caméra na bi filmer. Po na sina yebi congolais nyo so yebi namba tout ba internet de ba bigi de lesi amela vers mo à 20. So pétage ye akokoma na 2. Soki grand pétage na okoma na 3. Grand pétage. Na ke na nga na komisi nkolo na lali. Na te akate avant matea na mela kate avant matea na komela tout un verre, 2 verres au plus. Peut-être so comprendre. Na comprendre très. Donc, vous êtes sincère lokolanga. Soko melaka. Ça c'est marananga. So na salaire na sengi pardon. Oh batete la baza ba sauvage. Ba sauvage. Ba yoki ngina batete la ba bokilo na ngai. Moi si wana oya kima e parete la mutetela. Yango mona makasi na mbeto batetela. Na mibali na basi. Alors tant yo koki lokote. Koko finga batute. Oui. Mais petit ala penda a makioniste. Vrai makioniste. Ouais. Makioniste. Merci beaucoup donc pratiquement na suka ya traité na biso affaire Vaseline Mai Kalambai. Ezalaki koto Peniel. Peniel yusko côté yo mobali. Sko yozaki père ya Peniel. Baloboki oteka Peniel et pas bakondi au côté soko tipo. Nana corriger. Bo créer nga ba problème na bandako. Ozo comprendre. Donc netelo mona lo bail que bato ba interpréter ngo ba kati ngo batindi pa ba konzi pour dire que gouverneur ngobila non, les gens interprètent mal. Oui. J'ai dit ceci. Peniel andumba te. So aza indumba bato nyonso ba yambai. Et que nga na soki na teka ka ya solo. Na ko teka mutu na ba relation nyonso nga na ke. Nga na ezaka relation anani. Et puis bato ba douter na ngandeli. Obiki bato mo ba komi ba kati ne loka ngo ba komi ke non de laisser un menteur. Nga na menteur te. Nga lo ba vérité. So nga na beti pièce. C'est que loka na ça solo. Mais to bato comme interpréter ma beba ça ba cause ba obé ma non pasteur a levé ka memi moi c'est pas gouverneur memi Peniel non.
ayamba biso na cadre business pour soutenir na no senga intervention pour soutenir pour na défiler oui. donc dans ce sens là ce sont pas ce sont des grandes personnalités mais ce n'est pas pour na côté cahier ce qui est dans côté cahier je peux pas faire ça c'est dans ce sens que je parle mais les gens interprètent mal non bueno et puis Mike Alobi Vaseline Suka oya salela ezali tanga botamo na mibale de Vaseline Suka oye apakola ka mwana na yo sikobo Vaseline ya ba auto yokaki bon na ebité mwana na zawadi asali nzembo na sima te liboso odomoni nzamba te album ebimi liboso oui simate mwana mwasi wana na bapétage à haut niveau il faut que de scène pépé parce que na on comprendre yete moi na beto lisolo le te pona temps na moni caméra ezo réclamer il faut to bande l'émission ça dit na beto lo version au mais aïb senga o soye pena ye na eba na otana na aïb senga na olobango na TV nde yango na olobango nde na lobaki yango donc benga ki ayamba ki facilement te ayi moins difficile après ba senga appel après ayi oyamba a démarrer ngamba mo otoloba na matero maselo alingi mwasi ya Moïse yo osibwasiraka olobi ke anduta te natiki ye pete apete ti na suka ase défoulé yongo oloba nini olingaka nga te alobi natiki na bopesanga version nde nazwa ye version wana tokofongola on émission suivante mais na garde ka eloko moko alobaki ya Vaseline abi Vaseline ya suka oyo ya simba mwana mibale bon et puis alakisanga pota na likolo abi garçon mo azalaki wana ntango fi wana mateli ye balobi eza ye Mike abi nani bon to analyser yango na spécialiste mo abi bon soki ezalaki ndenge afosaki ye na nsima makili efo eza na break tout la break moi litanga mo bezali na kwe pourquoi balle perdue wana ezali na kwe donc ala fi muta porno et puis pote ezate na likolo na ye ya gauche pote ezate ponga moni potan bato balobi na corrompi Mike apesinga ta 1 franc te soki apesinga 1 franc Mike azwa micro aloba yozo kotele selo en fait yozo mona na koteli ete na pesi version normale au normal ya ye po tokoboma mutu même ata mutu azokufa il faut azalaka même na mwa ya suka bien que berere ezalaki erere ezalaki oyo ya ndako wana na mbeto abi eza epa na nga na filmaki ndenga lali azue pena film mais asplikaki yango ke non ezali ke fi wana ntango bake na ndako na bango na motel wana place avandaka portail efongwami ake kobeta baboye ofongola comment portail efongwama te première erreur ntango aye verie ke ngai nde naza boye place olale ya te akoki kofutele hotel na limite owafuta mo hotel mo quelque part troisièmement bakei ti na ndako poko oyaki na ye asomeli bajus alambeli fufu ale o papa masuba nde ake kofilme na chambre na ye na badrap bien po ntango na butu akosala ku na ye d'après Mike nga te Mike ndenge azoexplike oyo mpena nde ntango abeti esili basisi kolia 4 heures ya alembi akekwea na mbeto alakisi chambre nzoka nde azongeli ntango amoniki Mike asimbi liboko amoniki akao alors akoteli na mbeto azwi liboko wana basalaki to d'après Mike wana d'après Mike basali na bango ye alembi yo kaka basali eloko te ye alembi ne alali siko mwasi wana na buto azwi 4 minutes mosu azwi liboko atie na break na libele atie oye kada 4 secondes alongo libele apres alongwaki na 5 heures aye kobete pote papa na nakende taxi yeye nde apesi 40,000 yake wana Mike wana ye ndenge aexplike siko bana mare nde bato ya développement nde bakei na développement bon bimage oyo wana mosusu balakisi mwana mwasi azoganga makasi azokanga elongi mwana so aza babi moto afilma porno baaluka nde filme yango baya nango ya africaine na oyo ya break wana makili ebimai na break na nsima babi aza mpe porno abi mipende Mike abi mipende na nga tana na pasi yango na beli mipende na yo za mikende wana te na botala potana bon nga na natalité bon bato baotalezana donc au bref c'est un peu ça bon zadi pe munoko polele mwasi ya mutu esako okosa
azupi tabandi ko lobako bazo tourner pas bato mosusu bakomo raisonner que non basala épité mais pité basala ki na voiture moi on a filmé quitté biloko tout wana filmé te siko aye ko luka moins a récupérer ata moi ba vidéo wana vidéo ya bato ya ndako wana et permettre quand même bato bamona que moi lisole beta mais bon une femme mariée bon moi ça on personne moi escroc makasi pour colonel moi benginga colonel on a ibisinga bi jour ngana kendo luka colonel wana na ndako na ye moi je suis na kata ndako za zayati moi ça na kata palais zawadi oh moi c'est akala mais ataka marié siko était en doute pour colonel a très sérieux ayi siko après gnaé siko la monnaie en pétage makasi et puis moi no bakenda Michel moi na sozo yemba nzambe na likola zoka miniki c'est que bakenda pe aleka à suivre pour comment muto aloba ozo yemba nzambe to azoka bangai na nzoto ese yoye wakinwa elobeli wana omona onde donc ça muto akala mais est-ce que kondi malibale kufa akosa pour gagner quoi souhait mobali na limbise ya solo te mabimba musu bazaka nango bato pétage azolelaka mwasi na ye ayebi bango amonaka mais quand à moi vraiment papa, moi je suis cassé dès que la femme fait des choses pareilles papa biloko mususu ya butu soki mutu ana nzambe te ahondima na ye bozaladi wana ngai so akoti awa na sote mire te na kotikele tante zadi nga delesi na taona nango lelo na osote na opanza ta vitro na ke mwana no akotiki 2 minutes te 2 minutes te ozate 2 minutes ka pamba mutu azali paraît-il azoyemba nzambe tro nezoningana Mike pardon kosa ba prière 2 mois lokola bakenda te akosi biso aleli nzambe na kelukelonga nzambe na teki musique 2 mois zo 2 mois pamba abani kolobela biso biloko basayati on se comprend bon ngai na lobaika o Mike alobai ma analyse etikali clair oui. Pour conseiller moi à saler analyse lelo alobi pourquoi putain qui hôtel te oh avec la confiance pourquoi tango ya yena ndako olali atana ndeko note au PC chambre pourquoi tu as qui était na tu as gagné na place au terrain annexe ou bien le monte pour des questions mais bon les aïe mutalobi bon na qui batwa le bon non mais Mike a qui confession non Mike n'a pas confessé chez moi Mike m'a donné sa version il fallait le baron na bateau voilà version est claire mais tout beau ça a été que doza à la maison si Carole style Carole madame Carole Polo ya boutique wala Lounge Bar wana sko London Place l'anglais bon siko tolobani tolobani na mutu na ngai le boss de boss Kinyamba le boss le boss toko bossa na bango te et puis mosonge qui se respecte chéri oyo le roi des tweets donc bango nyonso nana ser langa oto bengi kombo ya bijou c'est mwana Irlande na libota mbato pesa mbote donc vraiment voilà ce question monsieur mais petit no fali émission sali wa utu sala na confrère na Popol Mpasula a respecter a lobi kino na pesa respect na ba vie na ya wenge mais ba vie pe ya wenge ba kino ba petit bazali fali mo bazali o lelo sa mamba danger parce que selon yo siko pona fali ninga lobaki eski batu musu balobele yango koma bani azomona trop il est trop potent et tout botika fallait réussir papa fallait après très aigle niveau fallait a commis ya musika tika za la fière il est la fierté du Congo il peut pas si président bengi un anniversaire à moi sinaï 07 goko pa na muta circuit manakala mais yete donc fallait pour passer du top le loiseau n'a conquérir c'est-à-dire abeta martyr le 29 octobre j'ai wata pa ebisinga robeta wata pe parti na te date maloba robeta ngape na osala en décembre ngana linga bato aboyi batika biso bazongisa biso terrain donc je félicite Fali pour pas bangater affronter pour héros batutu bakoi batutu bakimi
il a affronté akebare na banini donc aza na carte aza ba tourner dans la trophée aza ba trophée tongolo bato matato kitafali reste l'aigle il reste fort 007 pe azumboka azomata azudi ya Congo suko azomata Afrique monde entier ana moto lisusu on a kenda ko charger lisusu na ledi minangai et puis na bimi écoutez azotanga classe ça autodidacte je l'ai encouragé pour que nous ça la diplôme à l'université à soit licence na ya soit maîtrise doctorat tout ça un jour comme ministre un jour comme musique mungonge kozika musique koleka ba véritable basuka ba gouverneur on doit encourager les musiciens na ba pasteur batangate que nous komisa kombo aux diplômes avancés. Moi je trouve que c'est un élément très important. Alors fali to ndimaye ndepenga na ndimiye bondimaye alobi eloko mabete ça dit ndenge ko sangana ba ya wenge 4x4 c'est bon eza bien mais banora o ya kalati si c'est comme bora ya ba jibé ya bato moboy pour banze musezo bimé na succès succès. Merci beaucoup Tomi pratiquement na suka merci na Marlène la congolaise hein Marlène la congolaise que herba bazo zela wenge let's go featuring go simezaneti inonce na fali oui logo go simba mais ce que peut fali netikaka te moi budara fali moko faute wana mabe il faut passer conseil tel album pe abimisa si le look na ndo loke na rep na ozela so aye na ke rep après la gota la ye na rebo bon nenga boti natala mwana bon deuxièmement fali na yena faire et ça la 10 millions de vies en une minute si fali na faire ba yembi ça bien JB na mon pao JB na Kofi parce que ba fitting ngo ya rêve ya mwana ba wana ba osala na bango to kendene to kenda zaiko donc ils ont nostalgie JB est en compétition mais est-ce que tu vois solo malé makaba pourquoi na yangoyo donc époque est changé to comme na bana moko ya ba caleçon na kati ya sebo et pantalon et kititi awa ba yebi histoire wana te c'est qu'il faut ba yela ba musique ya kalana ya sika mais ça sera une bonne chose et qu'on peut s'amuser feeling musu na mboka mais ils en avenir te ça je l'ai dit. Mais ce sont des grandes stars qui ont bougé le monde. Tant qu'on a ça, stade à Kala, Batoa, la Baye bien monté. Il y en a zongeli siko. Déjà ce que côté une foi, mon pépé à mystique ou bouga bandako, une foi. Ce que mon pépé a l'année na okene le 31 mai, na zana mikana bukimka, na yena vélodrome, na kena masina na corriger, masina pour ma mankioniste bakene. Et puis na yé clôturer en décembre na stade de Martyrs. Est-ce que koka asila nde yango na olaxa défi ngana muta défi bon ba omonango OK ba paka ba mona pelefe ba omonango le 31 déjà na obuka imka na obuki imka na ndenga acheté le 31 mai 2 mois après na kena vélodrome 3 mois après na ke obuka masina po ba kioniste ba lega kuna na longo la salité na l'axa penda commande baton stade. Merci beaucoup, merci. Kelingole la motema Patrick Amis na Montréal, merci beaucoup. Na présent le Mutaga Balin, Chini Yong Lutondo. Lunga le parrain joli bioma et puis na Pesimote na Turambo Malembata. Mbatable. C'est lui qui n'a jamais été battu. Et puis na Pesimote na Leteta, docteur Jeff Daddy Leteta, le don de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mabanga lelo eza debout. Si. Parce que mabango nazotanga les Roger le combattant bateau bazo fonctionner oyo baza permanent na masolo on s'en comprend lokola Mama Carole style moi ça batu kina kinyamba l'homme le plus riche nazozela papa o nyoso nazolo boyo suka kaka la côte voilà là no pongi Mexi et pas tumbaka lombo nakata verse le lombo mo konza Autriche les grands esprits venoye le lombo na Eva Tumba bazali Eva Tumba soit nakata verse ba bisenga mutu mwa makasi en Afrique du Sud boss Yannick Nia na Mohamed Moleka balobi bana wana ba biezo tambola suka na lukie babite azana mboka mobo azozonga so azongi nde obenganga na mona kombo le bani Mohamed Moleka le seigneur de la ville Motema Charity Moleka na mususu
boss Yannick Nia. Nia wana ba. Yannick Nia. Kinia ba bisomo. Mutakangi abi capitaine na brasa. Brasa. Bon, donc na pesi pe mbote na Winnie Baruti, na pesi mbote na Diezola, na pesi mbote Diezola yo yebi. Yependa donc Mbutalombi, na pesi mbote na soko yogi libanga te ko sirkate. Pour lelo ya compétition ya Coupe du Monde. Donc soko yogi te bongisa ba bongisa masolo pour to rotango bitanga tanga te. Na pesi mbote pe na nani tete ndai na Bokobanga na mama nani o Rachel Futa amuneko ya salite somo merci beaucoup nasi aussi sinon ba dédicace na si papa ba mususu wana baza ben productif pour battre na mongo merci beaucoup merci na batutu merci beaucoup ne bolandi tumba TV na compagnie ngape na Juju Jean-Jacques Mungu et puis na petit na ya kumanga tibalero yo tozongeli soutieri musonge qui se respecte et puis na maman Carole félicitations à mon bal ya Carole Kinyamba baye baka Valère mobali na mwasi si na muni penda na senti que mobali azali akipa mwasi na si na muni beauté surnaturelle moite il faut merci beaucoup na batutu on est petit noir nani o ya lo la allemand ya limité Richiki Solokele moi na papa Richiki Solokele quand on peut ça l'homme de pétage mbote c'est mon vieux en personne on est ensemble merci na pesi mbote pe na grand réalisateur Aline Le Bogard secrétaire ya Bill ce que mo pa bonga na rappel cameraman nanga ndeti na ba héros to za Aline Le Bogard ndenga za na makasi na boni bakata fumba danse suka utika ga je me suis émission msufuna betelo o mamba pota to sa nini chezate to kotika et lambeau lui de contre la pièce merci beaucoup Nabatutu merci vraiment comprenez que tu as bongo dans les rois de pétage prophète Denis Lessi éclat prophétique au peut permettre to banda qui on a minute aussi ça presque une heure déjà juste to commis presque on a souka merci beaucoup Nabatutu tant on a retard la Tumba TV officiel vraiment kobo santé ko s'abonner o ya bino yango chaîne de le vôtre Zakari Mwamba tikana fandi saba yangai merci beaucoup na madame Carole Kinyamba balobi style défoité London in Kinshasa et sika tozali merci beaucoup na Mudimbu Chéri yoyebi défoité les moussons est puissant avec le partenaire Idoji merci na centrale sage babi Twitter Bijou Nseya merci beaucoup na Batutu derrière la caméra c'était Aline Le Bogard merci à Montréal Maël Sadiki merci na Batutu portez-vous bien venez visiter la boutique boutique wana balatsinga na félicité bango maman Carole na mbali na ye boutique kitoko na bandal soko leki kaka entrée maman colonel leki omona boutique mo eza na ba minda mo en diamant au côté na kati kitoko nzamba pamola basaka bien ba chaussures bana basi bave modimbi banani Thierry Mudimbi mediri bazali musonge alati awa alati bilamba ya awa ndenge monga ndenge na sui donc ba sapato ya mibali ba veste ya mibali ba t-shirt ya bien biloko to likolo so ngo pété pété oye ngulumi na kati escalier aux voitures là au sanini donc on a pas de problème merci beaucoup merci à Batutu merci vraiment beaucoup. Bon, continuez toujours à s'abonner massivement à Tumba TV officiel. N'hésitez mon message déjà à Tumba kitoko. Bon soutenir hier. Moi na mobali azobunda. Faut soutenir hier. Azabato bazan idéologie, azan simple, azan respectueux. Tout s'abonner. Ngana wana. So na oleka boy c'est que ça chaîne amonen. Donc oleka wana tout s'abonner belé, tout soutenir hier, tout pas molaé na kombo na Yesu. Na ba Twitter na biso na ba Thierry ba sage ba les parrains ba tu na biso nyonso la botala ba Twitter na biso et ça la bino bien nzamba pamola merci beaucoup merci portez-vous bien ciao Zakari Mwamba Petit Zakari Mwamba
Zachary Mwamba. Allez, petits acles. Petits acles. Petits acles Mwamba, papa na